Right now, tozo filmer clip à liboso, clip à Fanda na yo. Donc toza na ndaku, naza na bato belé, bato nyonso aza na rôle na yo. Awa na tournage, il y a Sœur Nabiso, Sœur Nabino, Rythme Samu, oyaza très bientôt kobimisa single na ye ya liboso, to bengi na kombo ya Fanda na yo. Concept nzembo en fait ezali kolakisa ba vie na biso, hein, makambo ebele représentera vie na biso to makambo ebele c'est passer na vie na biso mais to poni quelques makambo mike pour ko représenter ba vie na biso sans Christ en fait. Ndenge nini tokokoza la sans Christ moronde bat ba mona ka biso tant koza musika nzambe ou bien peut-être biso moronde tozo mona musika nzambe et puis na suka kolakisa alors tant nzambe ayaka Christ aye na vie na yo comment akoko changer akoko transformer. Na opesa secret moko na kasi ya nzembo elobi motema na nga ndako na yo na ba chambre nyonso. Donc on jouait beaucoup plus la phrase wana pour montrer donc motema c'est notre vie quoi. Donc ma chambre et puis ça le quoi ba different sections ba partie mususa ba vie na biso donc c'est un peu ça l'idée.